Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà Banamboka, Bozali, on a déjà un cortège. Il y a Banamboka Franck Diongo, nous avons avancé Malembe. Bana Congo, Bozomona, et Salema Nanouté. Ata cortège à Kabila Kingakati et comme Awate. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà Banamboka, Bomoni, magazine Tokundolango, toujours la pointe pour la rose la bino, sango ya solo. Donc, Kobi, Mayamboka, Franck Diongo, Tokundolango, Zali, on a sur place, Bomoni, Tozali, Simanabiso, prison ya Makala, Toye, pour la cause héros vivant, Manamboka, Franck Diongo, oh, bino, Boebi, Keno, il y a Nenga Zali, on a, Azali, Bena sur place, Bomoni, Bila Bazol, Ingateto, Filma, mais. Ndenga musala tozo sala musala na biso parce que boyebi ke lelo ezali journée ya Esengo pour ezali Kobima ya honorable Franck Diongo héros vivant après mesure de grâce présidentielle utaki na ngambo ya présidence de la République so population ezali sima ebele nous on a pona ko yamba mwana mboka Franck Diongo après 2 ans na 3 mois na kati ya prison ya Makala. On a déjà un cortège. Il y a Banamboka Franck Diongo, nous avons avancé Malembe.
Kozala na sango nini par rapport à libération héros vivant lelo Putulu et Mati Makala Matikali Bala Congo bozomona et Salema Nanouté Ata cortège à Kabila Kingakati et comme Awate l'homme du peuple Yende ba libérer lelo Frank Diongo azali libre Frank Diongo les pionniers de l'alternance azali libre lelo Putulu et Mati Makala Matikali Bomoni qui s'assanenge est tombé. Les années journée monnaie. Mon amboka honorable Frank Diongo. Oyo azalaki mokangemi personnel ya Ndeko Kabila. Alors lelo ayeko zwa grâce présidentielle nanzela ya Ndeko président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo moko ya ba grand militant lokola honorable Frank Diongo, grand militant ya République démocratique du Congo.
Comment l'élection va sénateur? C'est bon, Banamboka balandi émission Tokundolango, vous bien que tozali sima ya siège liboso plutôt ya siège ya UDPS et pas wapi délégation ya Frank Diongo na batutu bazaki sima na ye bayaki pote aya ko signer na livre ya condoléances o ezali pena izali siège pena o ya ba combattant et pas wapi ya lobaki ete il faut ko bimana boloko ti lokola ete tient secret ya kufaka tango ya zana boloko il fallait que koma leki siège na ete akominda kuna ete kolopa makala directement aya na siège ya UDPS. Mboka Frank Diongo lobaka idole na ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola kufaki na absence na ye, voilà pourquoi akitaki na siège pour akutana nanu na signer na livre ya condoléances ça sur na ba cadre avant akende na siège na ye ti akoma na ndako na ye pour apema lokola ezali mokolo ya uti ko bima na boloko grâce présidentielle signée par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Ah tozolo baboye mboka Frank Diongo azali na kati na siège ya UDPS biso tozali libanda après tokozonga siko na siège ya parti. Si ma siège est parti, moi n'importe quoi faire de dirigé la résidence là na Vatican, na camp il y a anciens combattants. Voilà, autorité Sabino poursuite toujours na ndenge to yebisa kibino ke notre zolande la makambo ndenge zokene kolunga makala to l'équipe boulevard 24 to côté triomphal na siège à IDPS après avoir to siège à MLP na enseignement ti na Vatican et pas wapi résidence moi n'importe Frank Diongo ezali.
Il y a émission Tokundolongo Awande Siko au point de chute après Kouta Makala Kokende na siège à UDP c'est pas moi Namboka il fallait qu'il a signé livre à condoléances mais à Sali Yangote parce que Zalaki une organisation et permettait quitter voilà Awasko à Zongi na chute na et la base na et sika pena siège et moi Namboka Frank Diongo Zalaka Yango vous allez comme on a déjà Nenga Zali Kokota na tika bino bolanda Kokota moi Namboka Frank Diongo après Togo Soukisa. Voilà bokolanda entrée ya mwana mboka Frank Diongo sikoyo bokolanda message à Pessi na ba peuple congolais nyonso ezali premier message ya mwana mboka Frank Diongo depuis tango abimaki na prison message ni azala ngo pona ba congolais banso tolanda yango sans sacrifice pas de changement sans sacrifice pas de changement sans sacrifice pas de changement pas de changement pas de changement soki na lobby nakokufa soki na lobby te nakokufa malamu naloba nakufa Kataye, Monsieur le Président, Excellence Président national du mouvement Lumumba progressiste, vous vous apercevez qu'il y a un engouement naturel et spontané. Un engouement naturel et spontané. Nous n'allons pas abuser de votre temps parce que vous avez mis beaucoup de temps et que tout le monde vous a attendu avec intérêt. Nous vous prions de pouvoir prononcer votre premier mot de l'homme en liberté. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Quel est le président eloko ya liboso na remercier Nzambe oyo permettre te libération oyo ekoka kozwama na remercier pe Nzambe oyo asalaki te
banguna o balingi baboma ngai po te peuple congolais baperdre balongi te. Na yango na remercier lisusu peuple congolais pona soutien na bango, soutien na bino soko bino bozalaka te. Mais le 19 décembre 2016 babomaki ngai bosoutenir ngai mpe boye lelo koyamba nga ebele. Donc après nzambe remerciement mibale ezali ya peuple congolais. Remerciement ya misato ezali remerciement epai ya président de la République oyo nzambe a utilisé pour alibérer ngai. Pour naye lisusu le fait que libération oyo à comprendre que il doit être contre l'arbitraire, contre l'injustice. Bato nyonso oyo ba ex-collègue nanga ya prison bazali ba victime ebele combat contre l'injustice et soukanao ba bénéficier grâce te. Il faut kobundela tokobunda na combat yango tina libération ya mboka. Makambo etali message na ba question politique. Lokola na bimi na ko contacter ba structure ya parti na ko sala consultation na ba maunyoso ezoleka pote kala mingi te na opesa message na ngai. Lokola na limité na signaki condoléances te boko permettre te na commune limité trouble ezalaki kuna moyen to signer condoléances ya papa Etienne oyo aza maître na ngai na kati ya komba oyo atangisi nga bitumba oyo naza disciple na ye naza lokola moto aza na matanga yango nde moyen napesa message na les questions politiques na pesi te tengi koloba te na kozonga na limité na signé na kei kotala baparent ya Roxy Mukendi na kei kotala baparent ya Thérèse Kapangala na mwana oyo azali na Afrique du Sud nde nakoya kopesa message. Message mususu napesi na bato nyonso apart peuple congolais na kati. Napesi merci mususu na communauté internationale ba chef d'état africain bato nyonso oyo basungaki mpona mambo etali ngai. Na remercier lisusu soutien ya basali ya Nzambe notamment l'apôtre Shura oyo aza na Paris. Na pesi sous merci na président Katumbi oyo azaki ko soutenir nga à tout moment. Na pesi sous merci na ba membre pe ya MLP ba cadre MLP oyo balemba ki combattre. Na pesi sous merci na bino ba panzi sango oyo nyonso komela kingai mokili yeba ki pona nzela na bino. Normalement na catégorie à remerciement bozali na efase makasi église catholique oyo ngai naza membre na remercier bango na bituma nyonso oyo bazosala mpona mboka. Donc na yango pe appui à celle-ci na combat ya libération na remercier bango makasi. Donc message ya lelo esuki na ba structure ya oyo babundi makasi na bosani ba structure ya droit de l'homme mingi makasi Azado, Fondation Bill Clinton, FDH, Ligue des électeurs, bongo na bongo bango nyonso oyo nyonso na bosani balimbisanga na pesi merci na bato nyonso oyo basoutenir bitumba oyo toza nango. Il faut boyeba ezali ya libération na mboka moto nyonso akotengama contre l'intérêt ya peuple congolais, intérêt ya mboka pe ya démocratie tokobundisa iti na suka zolanda suka nanga yango wana. Je crois que oyoki yango oyo lokola micro eza te oyo baza ba chaîne na français bako interpréter yango na français. Bon excusez nga moyen na loba na français eza te. Donc avant une semaine na kosa la communication pour la question politique
ba journaliste bokoya bokoza ba questions et réponses na bino pour na couper sa message à la nation avant 7 jours. Après ça la consultation na partie. Merci beaucoup. Merci. Message moi Mboka Frank Diongo na peuple congolais nous alobi dans 7 jours à Koloba Ocho Landaye à kopesa réponse na ba question ko ça lebele liboso ba journaliste. Merci na fiston danga otozala ki depuis 7h du matin na prison Makala ti tokenda ki siège ya UDPS na 11e rue tokiti sur siège MLPA on a venu de l'enseignement. Merci na ba nyonso to basala ka biso confiance. Merci na ba Mboka nyonso bo comprendre ka tozali liboso ya siège MLP ya mwana Mboka Frank Diongo bozo landa ndenge ambiance ezali kitoko makasi ndenge bato basepeli la sortie naye mais au front bobandaki komona pembeni naye soldat naye pour mwana Mboka Frank Diongo azapena ba soldat naye mwana Mboka ndeko Flavio tokolinga ayebisa biso comment journée elekaki. Journal lelo zali journée mo esengo parce que le peuple congolais a témoin et puis na ko banana ko tondo bande ko botondi comment na libération président Frank Diongo kolongwa prison Makala ti ko kende na permanence ya IDPS comment na population ndeko JPS ba maman na balabala na ba obako sepela batandi baputa bilenge ba étudiant ba accompagner biso ezali esengolo kumezo ngapa peuple congolais oyo banda uta ndeko Kabila akanga ndeko Frank Diongo 2 jours pour jour ndeko Flavia Lembakide ndeko Flavia zaki na front ba musu bandima kite ndeko Frank Diongo kobima biso zaki na elika été volonté à peuple kokokisama lelo volonté à peuple kokisama ndeko Frank Diongo a retrouver liberté boyo kibino moko na message ndeko Frank Diongo alors bien été bitumba bandi ya libération ya peuple congolais parce que occupation ezali makasi occupation ngo to bakango était ndeko Kabila akosala nyoso po été akonzamboka to lobi na eke esengele ba été elombe abimi elombe za libanda akokende tina suka na ba combattant ya IDPS en tout cas batu ba constater mais contentement ezalaki na arrivé mais tozali bana ya tata moko oya sangisi biso kondo tchenti sekedi to kabona ki na diversité ya combat lelo esengeli ba été monguna ya Congo ezali banti valeur monguna ya Congo ezali ndeko Kabila monguna ya Congo ezali biso na bisote donc na bomoko bandeko ba manifestaki mécontentement na bango mais na suka lekaki malamu to kendaki tina permanence bomonaki ndenge to accompagner ki ndeko Frank Diongo na ndenga kotaki na ndenge na zongi donc biso na bana bandeko IDPS tozali na bomoko parce que c'est ba été idéologie ya combat ya libération peuple congolais ezali combat na bango d'ailleurs to kutaki bango na manifestation bango mécontentement batumbaki bapine bakangi cellule na bango bakangi permanence na bango bapekisi même na ba autorité na bango ya UDPS pas accéder mais il faut comprendre que bazalaki déjà chaud na moi humeur à malamute parce que kuna ba panzaki ba vitre batumbaki ba pine donc to kutaki ezalaki moto mais toyokanaki quand même tozali bana tata moko bitumezali au continuer donc bazo kanisa que non ndeko Flavien na ba combattant IDPS bitumezali te tozo continuer combat ya occupation ya peuple congolais ya kobenga na mokunda oyo avahir mboka na biso. Ma mission TV, le miroir du monde.